tomoni libala ya Grace Tembo eza ya kopanzana na zo Sabino eza ya kopanzana eza ya koyinda mobali ya Grace Tembo mobala Grace Tembo bisoki na boyi Grace Tembo ase mpoli soki na boyi Grace Tembo azofinga nga ba bêtise na koyolo bango kuna TVT pona ko respecter ba boni na biso na kati la Nzinga TV papa na biso panzu ndenga bimisi ba vérité ndenge Grace Tembo banga mobali te Grace Tembo aza indiscipliné Grace Tembo mutu makasi elobi mbali na ye papa na biso panzu famille na yo bapekisa ko Grace Tembo famille na yo bapekisa ko Grace Tembo yo kaka te mais tangu papa na biso okomi ko bimisa ba maramobe na ba TV tangu bolinganaka boyebisaka biso na internet te ke no ngai na Grace Tembo na lingi na banje je tembo ebubwete mais soki bino bokomi kobebana okomi kozwaka makambo bozobebanaka ozoyaka nango na internet obimisaka babuzo bandenge soki mpe solo soki mpe lukuta mwasi na yo azofingaka yo mwasi na oze mpoli boye ya liboso na nasali yo boye bongo soki ozongeli ye osali susu mabe mwa boye akoleka su na YouTube donc soki oza mayele boma kaka na tindi yo mpenza boma libala oyo boma yango ntina suka kota dossier ya paix en son nom papa na biso Chaba Moscovite papa na biso Chaba Moscovite papa na biso faye bokufa na bapoto paix en son nom papa na biso Chaba fallait ka ndenge okende ano poto papa tika ano na poto oya kozongela nini nzambe na ngai falo vano na poto oya kozongela nini ngai aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi tosabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour bana poto bana mokili moma c'est Francis Moté Chando garçon de luxe Francis Moté Chando garçon de luxe bo s'abonner toujours dans la Nzinga TV beaucoup commenter beau partager beau aimer beaucoup ta Francis Moté Chando garçon de luxe aye siko donc beta vlog bandi mission beta vlog bandi les lotos sur la cara spécial libala ya Grace Tembo et ce qui ndenge nini boyo ka suite nango yango nazo bimisawa bozo ka suite ya libala ya Grace Tembo et ce qui ndenge nini po ba bokilo ba koti ba semeki ba koti eza ya koyinda mabe bokota di nil paraya na la Nzinga TV chaîne makambu chaîne invité chaîne actualité di awa ne makambu Francis Moté Chando mona ba mama Francis Moté Chando mona ba mama garçon de luxe di tikana vanisa mama la Nzinga moulin vencedora mama la Nzinga moulin vencedora di boko monter beau partager moi ça makasi moi ça longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes mutumoka longa bango kaka donc quelle grâce bakisela gali susu nani la japonaise moi ça makasi moi ça longa bitumba di tikana vandisa mana mimoza na kata Berlin mon vieux ado 5 mètres 5 nga saint toujours muto moko bia bikabakaba mutazasoka kabelo monke na Western Victor Mbongo za mukeke ndeko za Mbongo na ville di tikana vanisa YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman bon s'abonner toujours na kata la Nzinga TV bo commenter bo partager lelo émission lelo zakaka suite ya libala ya Grace Tembo ezoyinda kaka babokilo bakoti makambongo basemeki bakoti makambango etake Francis Moté Chando mwana ba mama na bona ngana za la mwana ba papa de mwana ba mama toujours di beaucoup monter beau partager to bandi sikoyo ko beta biloko sikoyo émission sikoyo bandi bo fungula matoi bo matisa ba volume Francis Moté Chando na ye ko pesa siko makambwawa to moni libala ya Grace Tembo eza ya ko panzana na zo Sabino eza ya kopanzana eza ya koyinda mobali ya Grace Tembo mobala Grace Tembo bisoki na boyi Grace Tembo ase mpoli soki na boyi Grace Tembo azofinga nga ba bêtise na koyolo bango kuna TVT pona ko respecter ba boni na biso na kati la Nzinga TV afingi ba bêtise ba plus de 1000 fois boyoka ki ndenge papa na biso panzu ndenga bimisi ba vérité ndenge Grace Tembo banga mobali te Grace Tembo aza indiscipliné Grace Tembo mutu makasi elobi mbali na ye
nzambe na ngai mobala Gastembo pupoli mwasi na na video afingi ye o esengela ki afinga alobi o esengela ki aloba kaka ndenge mobali ya Gastembo azoloba mais epa na ngai Francis Motesha ndo garçon de Lix na ngina loba boy papa na biso Panzu famille na yo ba pekisa ko Gastembo famille na yo ba pekisa ko Gastembo yo kaka te soki omoni majorité ya bato bazopekisa yo likambo basalaka nini batikaka te de yo welisaki ke okende kobala no mwasi owelisaki ke nezo motema no bien sûr bolingo eza likambo motema ata bato mosusu bakoki koboya soki yo olingi mutu okokende okolinga no mutu na yo okokende kobala mutu neza nango problème te mais ntango papa na biso okomi kobimisa bamakambo na ba TV ntango bolinganaka boyebisaka biso na internet te ke no ngai na Gastembo na lingi na banje je t'aime te mais soki bino bokomi kobebana okomi kozwaka makambo bozobebanaka ozoyaka nango na internet obimisaka babuzoba ndenge soki pe solo so pe lukuta mwasi na yo azofingaka yo mwasi no zempoli boye soki pe so peza lukuta toyebi te po mutu oyo awolisaka koloba likambo liboso seke mutu wana nde mutu abandaka mabe ndenge biso toyebi mutu oyo aza ko se défendre po oza ko se défendre okotikala jamais koloba keno ngai pe na salaki Gastembo mabebu etete okotikala jamais koloba ngo oza pe na mabe oyo yo pe osalaki Gastembo wana pe fo bimisa ngo pe na TV lokolo ozobotaka courage ya koloba keno mabe ya Gastembo ozosalaka yo pe zo courage ko bimisa na TV ke ngai pe na zabu mabe na zosalaka mabe na salaka Gastembo ezabu papa na biso Panzu lo na zono na yo après na kota na pesa na conseil sur na Gastembo osali video olobi ke na vi na ngai fona za na mwasi oyo abangaka mobali fona za na mwasi o aza respect fona za na mwasi o aza boye na za na mwasi o aza boye mais yo omona ki Gastembo ba vi abandeko sa na internet sikoyo yo na vi na yo olingaka mwasi azala respect mwasi azala boye mwasi afingaka batu te avant yo linga Gastembo banda ko finga na internet Gastembo banda ko boya na internet Gastembo daki mutu moko penda bo na internet donc tia mutu bakata na kata internet omona ka bien mais pourquoi yo linga ki kaka pourquoi yo olinga kaka Gastembo et si longtemps yo na vi na yo ndenge uta ko ba na vidéo il faut na mwasi o abanga mobali il faut na mwasi o ya respect il faut na mwasi ya boye tango yo mona ke no Gastembo za mutu ya bongo ya mabe okenda ko linga e pourquoi pelelo ekomake obimisa ngo na ba TV lokola bobala na YouTube mabepe so mosa salo mabe okobimisa na YouTube so mosa fingi okoyo obimisa na YouTube so kangi mwasi na mbali okobimisa na YouTube do to linga na YouTube to bala na YouTube mabe na biso penyo so bosoto na biso nyoso ebima peka na YouTube or que ça bien te yo so mona mobali basala biso ki ngodi opona nini nebi ke les gars cameramen biso ko tshanga na temps fort basala ki ngodi oyo pona nini pona ko mela makambuti makambo oyo so il fallait ne mwasi nda sala yango makambo oyo papa na biso Panzu zo sala penza il fallait mwasi nde mutasala makambo wana eta ke mobali il fallait garder silence peu importe beba na mwasi no vanda kimia garder silence linga mwasi mususu la vie continue. Mais comment expliquer oyaka obimisaka babuzoba e Gastembo mon internet bando bandiko bimisa yo nandimite Gastembo bimisi buzoba on internet ata 2 fois ata 5 fois nandimite ozo potaka mwasi buzoba mutu patinda ko bala Gastembo za te famille baboyaka ti e komina ba audio na nzambe nangeza ko ina mabe eza ko ina mabe Gastembo sambo ya ko sambwa yango pe bino bando na biso ya basi na zolo baboye tango kutena libala na yo batela libala combien de personnes baluka mabala baozo ngote combien de personnes au bazoluka mabala na internet combien de personnes ba film sous pe bozo tinda ka ba mutakala na epo mbala baleka mo pe atinda mutakala 1000 fois 5 fois mbala pa bala ete mbala monika mutakala na ba vidéo mbala monika mutakala na ba photo mbala BTP kara mais aux chance oyo mbala balio mais batele pe libana na yo soko za maloba mabetika nanu soko za maloba mabetika soko zo finga mbala ba bêtise ya maman na etika pe nanu hein tika pe nanu
soki pe ya solo papa na biso panzi makambo azolo beza ya solo c'est que mobali pe azwaki temps ya koconseiller mwasi azoyoka te libala epeza na baréalité ebele c'est que mobali azwaki temps pene ya koconseiller pe mwasi ke mwasi na ngai gasi te motika nano boye tika nano kofinga nga gasi te motika komaki nga nano respect soki pe tomoni mobali azobimisa makambo na te be c'est que pe ameke koconseiller mwasi na bafaçon nyonso mwasi ayoki te yango mobali aye na internet. Mais tant que mobali yo pe na internet eza bato bapetasi base ebele opesi bato mosusu makasi ya kofinga lisusu couple na bino eza pe libala liboso te panza na gasi tembo soki mobali aboyi yo mama na ngai ezwa courage oza mwasi ndenge basi nyonso bazalaka garder silence koleka na batv te mpo finga ye papa na biso panzu tika nanu ko répondre été asala nyonso ozo sala oza mwasi ozanaka na mbali oyo kolinga yo peu importe obota bana komede bato musu bazo finga gas tembo bota peu importe obota bana so mbala alingi yo kolingo kaka toyoki lisusu papa na biso panzu alingi na ekiri kaka ya gas tembo batunde bazo babike non papa na biso panzu alingi ka na bekiri ya gas tembo ka wane kiri moninga malamu eza nzambe to pekisaka bino ba camarade boyokaka te o biso ba chinois o biso boy o biso banzoi o biso boy boko sambo eza na ba mibali misusu bakoyaka mpona bavi na bino mpo basaka na bino na ekiri nyonso moninga malamu eza nzambe osala mosala na yo tikala yo moko pourquoi ka momo bebe ekiri pourquoi makambo ya ba ekiri dossier oyo ya kopanzana ya ibala ya gas tembo nazoyesa bino baboni na biso moto aza auteur mpo na nga moto aza mabe makasi eza mobali yo so oswani na mwasi na yo arépondre o mabe oye nango na internet na YouTube mwasi afingi yo oye nango na YouTube mwasi arépondre o mabe oye nango na YouTube oza mobali te soki tu mwasi azosala yango te bongo yo mobali garde silence nzambe akobundela yo combien de mabala oyo bato mosusu babalaka na bainternet boye bino bozoyoka bango baswanaka pe libala nini oyo bato baswanaka te libala nini oyo bato babundaka te eza bien te papa na biso garde silence nzambe akobundela yo vanda kimia garde non silence tika koloba na bainternet eza bien te oza mwana mobali ozoloba neti so otie mwasi china balabala tanto china metro china nzela mwasi otelema toto mobali oza bogar oza bien ozolela na bayoutube ndeti mwasi oyo mwasi asukisa ebasi nyonso ezaka gas tembo non oza mobali so mwasi arépondre mabe vanda kimia linga mwasi mosusu la vie continue gas tembo pe so omoni ezosimba te mama nanga koforce libala te libala baforce yango te so omoni ezosimba te tika na yo bato ebele mpe babenga eza babezi so eza babezi bosali biso babezi mpo biso tolobelaka bino boye bokozwanga mabe nazoyesa bino ezaka mamba solo tozoya po topesa conseil tozoya po tolobela mais so ezaka kaka bokanganga mamba nazoyesa bino baboyi na biso soki mpona na kanda so ezaka kaka bezi o tomoni video moko boye gas tembo na mbala na ye basali tanto nini bazongani so mpe bozonga eza yango problème te mais so ezaka kaka bezi bozwanga mabe yokanisi ndenge bino bobalanaki bongo bino mibale napesa na bino conseil ndenge bino bobalana bino mibale batebele basepela ete bato nyonso balingaka gas tembo yokasi basepela na libala gas tembo basepela nango te bato ebele bokokisi ba 40 ans ba 45 ans ya bainternet bomonika mwana bato abali na ye boluki bobundisa ye mpo oyo nazobenga ngo eza mvutuma oyo libala oyo ekoti pas même une année eza yango mpe problème te tomona mabala mpe mosusu bato babalani mpe bo 2 mois bato bakabwani esimbi nango te esimbi te bato bakabwani
yango pona ngai Francis Motesha no garçon de Lix nazo condamner papa na biso mobali gaste moza bien te eza bien te ton gaste mabande ko selo bolamu pona ni to yeki na on internet to bande ko loba bolamu nyoso gaste mo salela yo ata yo balaki bolamu nyoso asalela ki olobi ngote na internet pourquoi il faut avoir courage à loba ke non nenga zo finga ko bongo zo pe courage ba pe bolamu na bolamu nyoso bwaki na mai mabebi mili boso mokili mbanga ntaba mandefu ko vanda wapi bolamu nyoso monso na bande ko sela yo olobi ngote obimisika mabe tango yo bimisi mabe muto po bimisi mabe aza mbanga ya danze donc ton gaste mboko lokoto pe lisusu egoyinda mabe poto mona ngoti babokilo bakoti papa na biso yoka conseil etake ndeko na yo ya mobali na opesa yo ozwa tan kolanda la Rendinga TV so ozwa ta tante bakolamuso na pongi lamuka Francis Motesha ndo bandi yoka mama Francis Motesha ndo lobaki tango swani na mwasi tika ata lelo okabona gastembo conseil nazo pesa yo mwasi mususu kozwa so swani na ye koya na buzoba na bino bosala kite oya nango na internet ezo kitisa yo ekitana mwasi na yo ekitana famille na yo to batutu bandotala neni mobile soit na mwasi osali vidéo ou lection d'internet eza bien te eza propreté etake mobali okoko sa mambo seli wana te okoko bimisa babuzoba o nyonso mwasa sala yo bimisa on internet te bakulutu baloba boye mutu oyo balingaka babimisaka mabe na ye epe batute soko mon déjà mutu azobimisa mabe na yo na public pe na YouTube c'est que alingi yo te soki grâce tembo kozongela ye yo kanga grâce tembo soki kaka yo kozongela mobali na yo oyo bo eskize ngai baboyo na biso oza maile to za zoba na sekina mandambo nazoloba yango afana bande mission na ngana tchaki mai na munoko te soki kaka yo kozongela mobali na yo o abimisi buzoba na yo peu importe o répondra ye mabe peu importe osala ke bo soki kaka kozongela yo za zobo za mayele te po soki oza mayele osala okolinga ta jamais kozongela ye po ya liboso na sali obo bongo soki ozongeli ye osala susu mabe mo akoleka su na YouTube donc soko za mayele boma kaka na tindio penda boma libala oyo boma ya ngoti na suka po mutu o balinga babimisa mabe na ye pe batu nyoso te po mona ke mobalo alingi yo te abimisi mabe na yo na YouTube place oyo ba millions de personnes batalaka ba milliards de personnes batalaka donc mabe na yo batu nyonso ba milliards de milliardaires ya batu bayoki mabe na yo après yo zongeli mobali wana c'est que grâce tembo tula nabi koko tula toza mwasi soko zongeli papa oyo mobali no c'est que grâce tembo otula c'est que grâce tembo ta shinanzela ozwaka ngote c'est que grâce tembo za na masque de vieillesse soko zongeli ka c'est que za na masque de vieillesse loko oza mwasi kitoko oza na taille bien oza na loko nyonso o mwasa za kana ngona nzoto o nza masala pona mutu mobali muswa ko lingo boma libala opo mabe azobimisa na ba YouTube bibo soko continuer ka kozala na ye mama tako bimisa exemple tako bimisa pena boye soko zongele kaka omona mamumba mwambala osala otoko mona mutakala gaste mon internet nazo yebisa bino keba ne loka kozongela gas tembo ndenge mba déjà bimisi buzoba no na TV boya ye conseil nazo pesa yo boya ye opena mbila bela yemba boya ye oma
boya ye. Sinon te tokomona mutakala na yo un jour na internet. Nazo yebisa yo. Sinon te tokomona mutakala na un jour na internet tokomona yango. Tokomona mutakala gas tembo. Soki kaka yo ozana ye tokomona mutakala na internet. O mbala ko préparer le pona yo. Tatika. Ko o déjà sali abomio déjà. Ko boma mutakala faut tu bembelite. Ko boma mutakala faut tu bembelite. Na bande susu. Mutu o balingaka babimisaka mabe na ye pe batu nyonso te pe batu te tango lingi mosi na yo eza mabeza malamu bomba yango na mutema bo ranjango bino mibale oyebisi mutu misatu ekoma 4 ekoma 5 ekoma 6 et bongo yesu kwa yebisi nanu bato misatu te azion kaka beso na millions de personnes na kata YouTube. Combien de personnes bayoki yango? Combien de personnes vont y après au Gastembo, to mono sous ce qui to mono sous zongeli mobalo, c'est que tout là penza. C'est que tout là nebi ko tout là to moi si mobala ko tcho shinanzela au telema. Atana ba kayun ngo sala bongo mobala ko lingayo, oza moi si. Eh, maman na Gastembo, oza moi si, oza vrai chéri. Combien de malo ba otala yo? Ce ka bête de choix balagi te. Merci beaucoup, c'est Francis Moté Chando. Botelanga ba commenter. Garçon de l'X, mbanga ya danze. Nazo Sabine. Mbanga na mbanga. Toko ta dossier ya paix en son nom, papa na biso Chaba Moscovite. Papa na biso Chaba Moscovite, papa na biso fait beaucoup fana ba poto. Fallait beaucoup faire na poto, paix en son âme, papa na biso Chaba. Fallait que nous okenda no poto, papa tika no na poto. Oya ko zongela ni nzambe na ngai. Fallait faire no na poto, oya ko zongela nini ngai Francis Moté Chando garçon de l'X. Paix en son âme na papa na biso Chaba, paix en son âme. To bungisa ki papa na biso Chaba molimo na yo epe mona kimia, nzamazo molimo na vraiment na kimia. Donc na combo ya la Reine Zinga TV ko bana na mama la Reine Zinga Moulin VC Dora ko banda na Movia Dosenga maître 5 ngasan toujours ko banda kinyonso na kata la Reine Zinga TV ko bana cordon na biso Steve ko bana na mama la Reine Zinga la patronne ko bana na équipe na biso nyonso chaîne na biso nyonso na kata la Reine Zinga TV to pesi mes condoléances na famille ya papa na biso Chaba ba courage belé nini ne belé. Quand on est dans le barakeno, quand la mine te tozo mona ba vidéo ya maman Denis to maman Olive pour kunda papa na biso Chaba. Ba komenda bango banda ndenge ka bo banda ya ko tambusa ba pele zo ba de ko ina mabe. Et tant que Francis Moté Chando papa na biso Chaba, il faut to kune na honneur. Il faut to kune na honneur, baza ba papa oyo, basali pe ba théâtre na biso kende liboso. Basali ba théâtre buzo bate, ba na ba théâtre po balinga basi ya poto te, po belé ba na ba théâtre o po balinga ba basi ya poto. Ayeka ke no atie moi poudre na ya za mo relax ninga Francis Moté Chando na za boye, donc aza mo boga jeune mo ba yeka ke no na yeka po na linga na ka mo sa poto se pe na ngai apo atikine mama ba théâtre ngo do ba papa na biso ba na objectif ya kosala musala ba ete ke po balinga ba basi ya poto atina ke ba mbongo ba ete ke po balinga ba basi ya poto abenga kene na ba 4h du matin ba 0 non ba papa na biso ba Chaba bayaki théâtre oyo basali musala na bango bien basali musala na bango pe ya bien ba fingi mutu te nini te mutu mota yo kake o papa na biso Chaba botela mwasi boy papa na biso Chaba welaka mwasi na mutu boy papa na biso Chaba saka boy no bomona papa wana na mabe moko te malgré mutu na mokili azanga mabe te mais papa na biso aza vraiment na parcours na ye eza bien parcours artistique na ye eza bien malgré mboka na biso papa na biso Chaba kufi pauvre penda et pauvre bon na habité ceux qui papa na biso Chaba tikata 4 mapang donc je sais pas na habité culture ya mboka na biso ba ministre obo chaka kawana nzambe na ngai comment expliquer bozo mutu mo banda ko sa na boulangerie so yiwa pe boji bo commissaire ministre critique ah o sa ni malonga bozo le biso ta vegaou boji vegaou bo ti ministre critique bozo ta vegaou so bolingo ozwa gaou te bozo ta papa na biso lombe botie ministre agriculture so boko ozwa papa lombe te bozo ta président Caleb Toukebana botie ministre agriculture
Comment expliquer culture ya mboka na biso boke ne kozwa mutu mo auta soki mboka nini auti na poto banosa mususu aye abotie ministre culture. Est-ce que kokumba culture ya mboka na biso akokumba ngo bien te botaka ba di domaine te mutabetaka bale botie muto bomoni ka aza muto abetaka bale botie pe na makambo ba betaka bale te ministère ya culture bota comédien to bota musicien koto musique bota tantôt na ministre ya culture so bomoni ke ko simba te bozwa ta papa na biso nyoka long botie ministre ya culture bozu Koffi Olomide botie ministre ya culture total soki ekokende ndeni po bozwi du domaine botie bino botoka mutaza du domaine te bozwi botie na place osani akoyiba kaka nzambe na ngai mboka te mboka ndenge nini loba papa na biso bokechi mboka ndenge nini loba papa bokechi na peso mbote peso zali mais batebi boy sengo Francis Motesha no ndene mo pesa ba kombata mbutu bakumbata baza bandiko na biso te bakumbata baza ba Congolais on apesi ba kombata nyoso mbote na pesi ba kombata nyoso mbote bosa musana bino ba kombata na pesi bino ba mbote ya trop papa na biso bokechu na pesi mbote na pesi ba kombata ba diaspora nyoso na poto na pesi bino mbote ya trop na pesi bino mbote boza batu bozo réclamer ba droit na bino na pesi bino ba mbote ya trop bo continuer pe lit na bino bo continuer lit na bino pe lit ozo sala nzambe pe mutoli nga bosa na bino pe lit yango poso nzambe mukolo kasa boy ki no ekoki pe ne maître ya nyoso nzambe ne maître ya nyoso de pe muto permettre ba komata ba sa no lit wana donc poso nzambe pe la muki habité na minute ba no lit bo sale koki bo stopper bo mona ke ba komata ba sani bo stopper kolo muki ezana nzambe bo condamner ngate bo tika ba sa lit na bango. Merci beaucoup, c'est Francis Motesha, garçon de l'X, Mobile Ambingato 45, vous abonnez toujours dans la Randinga TV, vous commentez, vous partagez. Tikana Fani, ça m'a fait à 2,5 toujours, mon bien bikabakaba. Joyeux anniversaire, mon vieux à 2,5 toujours, Motama et l'amour. Motama et l'amour, mon vieux à 2,5 toujours, mon bien, joyeux anniversaire, d'ailleurs, Roumela bébé à Sika, Roumela bébé à Sika. Car ndenge na bandeko batokunda papa na biso shaba na honneur pour ça la bien tokunda na honneur pour ça la bien tokunda na honneur pour ça la bien baza bato batomboli théâtre na biso ya Congo baza bato basali musala baza bato basali ba fondation pour ebele ba ko mata baza parmi bato batie ba fondation pour théâtre ya Congo ça nini et mata malgré gouvernement bo betaka bango kara malgré bo betaka bango kara or que boye barate que théâtre ndenge za bon théâtre kotaka partout théâtre kotaka pas musicien théâtre kotaka pas pasteur théâtre kotaka na ndako nyonso théâtre kotaka mais musique c'est musique kotaka ndako pasteur et kolugani théâtre ça sans frontières des théâtre congolais. Mais ce que ça frontière ngo beta yango kara bo beta yango kara nzambe na ngai mboka ndenge nini loba papa na biso boke chuya wayambo je m'excuse na pesi mbote na mana mimi moza na kata Berlin YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman na nzinga moulin Dora. Moi ça m'a cassé, moi ça longa betumba nulle part ailleurs beau commenter beau partager di karane na lobaki makambu ndenge zawa di makambu zawa ba actualité zawa makambu zawa ba actualité zawa to moni na libala ya ken piena fali pour handicap la merveille aleki na ken piena succès ba tu pour bakanga photo na marié oyebi ba congolais te comprendre abinoté ba congolais te comprendre té tu es que marié ni mtazala à l'honneur ata Fati Beto yé ata Chinarambo yé ata Barack Obama yé na mariage ou faut mariage à quand honneur tout le monde fallait aller qui na marié na honneur bat kanga photo na marié bat kanga ba photo na fali
Oh, fali gumila vana ngwene na yo. Ezangonga na yo papa. Ezangonga na yo. Uzana clé musique ko beta na poto na confimango. Batebe babo Francis Motesha na limbonga fali. Tiens, fala za mbonga opezanga. Francis Motesha no garçon délicieux pe munoko. Nazaka munoko pona zalaka pembeni. Ya maman la rendinga moulin vencedora. Nazaka pembeni YM autre m'a dit Yolal Mombele 4 fois maman. Nazaka pembeni ya manami mimoza na kata Berlin. Nazaka pembeni ya movi à 2,5 m 5 ngasan toujours tika nazala Orlando tika nazala fier. Mais oui, nazaka pembeni na bato minene te. Tika nazala Orlando tika nazala fier. Ezaka ba actualité ya on a bandé ko bakeno. Dossier oyo ya libale ya Gastembo na mobile na ye ba bokilo bakoti. Kane na bandé ko luba. Toyoki bokilo moka bimisi pe sous ba vérité. Toyoki ba moka de la presse ba bimisi ba vérité. Tozo yoka. Mais dossier o na chango na suivre na koyela bino na deuxième volume sikoyo. So ba suki ndeni. Deuxième volume ezoya. Premier volume ezaki na pesi conseil pe Gastembo. Tika libala ndongo boya moko. Kobima itulate. Kobima itulate. Tokutani na Beta Bloko embalasima émission Beta Bloko eyindi makasi émission Beta Bloko nde yango émission Beta Bloko ne chaîne ya makambo awa na kata la Nzinga TV chaîne ya makambo chaîne ya actualité chaîne ya vitesse. Beaucoup commenter toujours beaucoup commenter vous partagez vous aimez vous liker. C'est Francis Motesha no garçon de l'X. Car na le barato kutani na émission mususu Beta Bloko ya mbalasima restez toujours branchés na kata la Nzinga TV chaîne actualité tika nzambe abate la bino baboni na biso nyoso place bozali nzamba abate la bino nzamba pambo la bino car ndenge botala Francis Motesha ndo boko monter bo partager to kutani na émission mususu ya Beta Bloko ya mbalasima. Merci beaucoup. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.